staff nanga. Dans ma façon d'être. Zana moi si azala vraiment attirante. Et puis nalinga basi a trop noir ti. Nalinga moi ça brille. Azala pembe. Azala pena frappante. Soki pena na tamone au moins que notre artiste a tamona mutu. Alors par rapport à présence nae il a attiré nga vraiment ti. Son accoutrement en fait. OK. Merci. Et bongo ponayo azali genre ya mibali osepelaka na bango? Non. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas les artistes. Hein. Bon, baluka boy. OK. Tokoi kozwa kombo na ona âge? Comme on a Christian, on a 35 ans. OK. Balo na ope uto pasola ngo siko. Pourquoi? Ça passe seulement parce que comme on est boisé à taille nangate. Taille pas fini lingate. OK. Et puis Christian azali genre ba mibalo lingaka? Non, pareil hein. Pareil que Ndenga Lobi. Non. OK, merci to kitasu boto mon moko lisu sa pasola ki awa. Ouais, yaka awa. OK, to kozwa kombo na âge? DJ Bash 38 ans. OK, dernière minute automonio pasoli osimbaki ballon ne bandeli po nino o pasoliango. Atimba trop. Yo linga basi batimba mingi te hein.